ceux qui basent ba miseni surtout au RDC ba mboka na biso ba telemisi wana mutu mo roleka bango za fali popa déjà avant ba déjà ça signe na yemoko wa mutu déjà ça déjà pour déjà les abona tala na ta pe ba ni ba émission de sala ba ni surtout na tala ni na lobiki ala servi ako bon c'est pas défaut moko o ya mo ya partir ba conseil c'est bête ma na style de max. Mais si vous stade on a pu se rappeler pendant que vous côté monsieur Ranson à lobby que non il y a sur la chef coutumier bona boisco va voter il y a possession à ma belé Ranson bazana makambo on a possession à ma belé sur ba lobby que non ba chef coutumier ba bonisa c'est le plan spirituel fallait pour passer la piaka c'est un homme nègre ba maolo attention ba ça ba chef coutumier bazana doter ba chef bazana ni na spiritualité ba chef coutumier ba doter ba kolo mabele ah elle mission yo boyi ba ça la que kolo mabele to zebika na nzambe ya sali kona c'est tout banga mutu na hôtel ya ndinga spiritualité hôtel makambo hôtel spirituel na banga ka mutu aussi maintenant bouche au cas aussi bien partir wana ko tout oyoza obanga te consulter maître une histoire ya fataki oza solution na yo makambo ni soza na kosa ata bosali ndenge ni okende ozonga boye rien et toi la moto bakanga muti fali ndenge azandi ngwana awuti osila te osila ni eza ti oya okufa bomona ke asili ça dit aussi la fali ti okufa oui fali ndenge percer tout oyo moni ke oui tout oyo ba musicien nyonso oyo mona kati ya Congo mutu représenter wazo représenter Congo na biso eza fali wana na nini ni artiste na bango e côté na spiritualité ye azali kuni na likolo na bango soto fali pour pas likolo oui wana c'est l'histoire on fait mutu avec déjà aigle zani aigle ça comme je musika si oh ça moi je musika ça dit six fali ka mukolo ntamba obenga yini oui yo yango mona six ne aussi là mukolo fali ntamba obenga pour l'instant fali ba fali wana ba Congo baza ko ba Michael Jackson. Salut à toutes et à tous, très chers fidèles internautes, bienvenue dans votre chaîne Toumba Toumba TV officielle de votre Zakari Mwamba ZM, le général de la presse internationale. Boba Tsilanga, mon papa Eskakati, mon papa Eskakati, vous êtes partout à travers le monde. Vous allez arrêter les Mayabinoé, Zakari Mwamba, encore et toujours. Nous sommes à la warrior, nous surtout, boté les Madi, Balobi, système y a bloqué, tout bloqué Bangogabo. Bloqué des fois, déjà 1 800 000. Dans 4 jours, vraiment félicitations à l'artiste émissaire Aigle Fali Poupa. Et pourquoi pas les gladiateurs, les Gauloises, vous allez voter les mains. Il y a des fanatiques qui ont fait rigoler, pourquoi pas les espiritas, des héritiers Watanabe, Bongo, les émissaires de Weranson, comme pas Patrick et Foussou, les émissaires de Weranson, présent les émissaires de Weranson, vous êtes tellement belés, tout vous éparpillé. Bon, continuez toujours comme ça à confiance dans Toumba Toumba TV officiel. Merci encore une fois de plus, bienvenue et dans un nouveau numéro de cette émission Toumba Toumba TV officiel. Autour ya Babongo,
oyo mbala liboso tozo yambe awa na Tumba Tumba TV pour comprendre que tu fandi. Pourquoi tu fandi? Pour découvrir pourquoi tu fandi nani El Mystery ya Fataki. Il vient fraîchement de Congo central, plus précisément na Matadi et sikani oya yeki Kinshasa. Kosunga batu tout ozana ba kokosu ba motali spiritualité. C'est-à-dire maître spirituel moko aye. Oya charlatan te o bazo ba osala makambo ya ndenge moko te. Mais ye pena yebo rejoye awa na émission Tumba Tumba. Ya lelo merci beaucoup na batu tout merci. Na Yemoko Eva Tumbakalombo Mokonza Anvex. Bon séjour à Kinshasa Eva Tumbakalombo. Pourquoi pas grand frère propre Dani Dende le Real de Madrid. Babi patron Dani Dende le Real de Madrid qui a dit aussi là. Merci beaucoup na Alex Fumunti hymne national. Nakobo Salate l'architecte très intelligent. Simeon Moussindondo. Vraiment mes sincères condoléances surtout père de Poralek. Tozala qui wana vraiment na Dani Dende vraiment mes sincères condoléances de la part. Il y a Zakari Mwambade Fouate, l'architecte très intelligent, Simeon Moussindondo. Toza Bongo, na El Mystery ya Fataki Oyo. Fungola déjà, Oyo Toza na ye déjà lelo. Mbala liboso na la Tumba Tumba TV officiel. El Mystery ya bonne santé. Oui, santé Kimia. Kala boy ndenge no bunga ki no ala soute. Trop Congo central to comment? Et trop Congo central, Toza yana ba concentration na mbele hôtel spiritualité. Ouais. Spiritualité faut que ça faut que tu as jeune bon mbele bele ya on peut na zongi awa. De ça dans les canani na télé. On a le bela hôtel spiritualité pour ba mettre bele tout le monde na ba les canani ba télé. Ba ko ba msala pété, au sala boyi bo ko kilo ko mo pété ni té. Ouais. C'est ça. Vraiment. Beaucoup kilo ko mo té mais ce que lelo aussi ba te bele ya ko cette spiritualité est-ce que au banda d'abord quand membre spiritualité tu es d'abord comment on a eu na bateau tout basé par à travers moi mon avec quel tu es jeune comment est-ce que c'est lancé dans membre telle spiritualité c'est-à-dire pour toi le bien qui si yo mon am kebo qui si pourquoi pour se lancer la qui si comment oui la qui c'est la spiritualité mutuna ça za na dona mutuna ça bota na dona mutuna ça za na étoile na oui ngai na za boui makambo telle ndenge spiritualité na banda na kala banda plus ou moins à âge 12 ans. Ah, j'ai 12 années dans le monde. Plus ou moins déjà sur la taille de la carte. Oui. Nous avons initié, ils ont battu moi, mon tour a l'accent à ma carte. Oh, ils ont coupé on a bisou, on a été en bisou. Ils ont été représentés. Il y a certes tout été rose quoi. À part avoir ma connaissance dans la ou ils ont baxa. On peut saluer que à la haine du store on a dit. Aux la haine du store aux allélo. Ce que mystérieux na yo, ils ont nini. Faut qu'on se le dise. Qui mystérieux na yo. Aux autres la nini. Peu aux autres batu. Baye ba musala zosala ndeti nini pona bato. Oui, pona musala o mano zosala eloko liboso ezani to yala mokili poto sunga mutu mutu azana na dona ye mutu mutu azana étoile na ye spiritualité o mano zosala eza pona kosunga bato na o itali bato bazana malade o bazana ba problème o bazana ba problème tel na spiritualité na physique eza probabilité o ba yo contacter maître elle historia pour solution na kampo. Pour bien tout le monde là c'est bien surtout pas pour toi mimi va lingo va tout le monde una au moins ça qui m'a mobile qui mayo oté bando qui na poto ça va mi candidater oté bando qui na poto makambo so fuma marate il faut pour chaque monde tu as botami ya botama na famille na tant botami na famille na yo allez tant au bandi ko kola oyiba pété nini ya mokaka et marche à côté na makambo na pour na mokili to zana ba nini na ba être vivant ba être vivant même si on est c'est un être mort, être vivant. Pour autant, on va respirer, on peut ça ce qui est exemple, ok, au sous dans les ce qui c'est que nous avons ok, au sein aux problème à partir de l'esprit et dirigera il y a un monde ok, beauté. Mon soeur a ma famille côté bando côté bandi le que côté au ça ma cambo so simba te so marché te so ndenge nini na rien il faut na nozo na coutume na bino pour nous faire la réaliser pour son la coutume pour reconnaître non il faut reconnaître nani papa pouvoir ancestral faut pouvoir c'est-à-dire pour reconnaître Simo Kimba oui ou elle pour te faut reconnaître oui ou elle pour te famille oui il faut reconnaître yé na za là ni prophète na biso na bato oyo na pour ce monde faut qu'on reconnaisse pour avoir un gros ozonga sur ancestral il y a au monde ni bino bobenga qui sont au teza qui se respecte la qui c'était pour ce regarde même la Bible tout le monde a ni mariage coutume za raponi est-ce que bobenga no kiss oui il y a qui c'était
tu as un problème, tu as un problème de sala, un problème de kanda, un problème de lingo, un problème de malade, nous sommes tous dans ça là. Mais la neti nini so big c'est neti nani na malade neti nini oh peut-être tam susu mutako ke na ndenge ya ba hôpitaux azule une solution té parce qu'on n'a pas na yo na nzela na yo mutako zule une solution sur le plan spirituel les aneti ba maladie nini et ko za ba so ba maladie mo héréditaire ba maladie mo chronique o za ke na kenda mazwa solution té so on a des ébélés au moins traitera on a traité des ébélés bamba soupc banzoko ba il faut que les gens aient besoin de temps pour comprendre les gens belé on a traité et on a traité va toujours va solution dans la musudo kende OK au traité on a hôpital so moni que tous a solution tout résultat il faut nous ressources on a dans ancêtre na il faut pas consulter ancêtre na pas identité non on peut ça au chaque monde a botar identité na à partir d'identité on peut ça sur place on consulter ancêtre ya famille na yo ba formula ouverture na makambo ozo na pour ça ozobela bango ba kopesa solution ba kofunga ouverture makambo na yo oti makambo zo marché ti oti okenda ko kenda pour zo mikanda tote yo kenda pour kuna bo ngoma bolingo zo simbara ati ozo solution makambo na am sous ces arabes ba za ba pesa zo mai ba zo ba sambeli ko parce yo za ba sambeli po mo spiritualité ça mo pepe spiritualité partout dans monde oui ozo solution makambo na yo surtout ozo na ko ça mais est-ce que les loto qui dépend toujours n'est pas et côté la jeune maître ou ba maître belé ba zo le kanaba na internet et tout belé ba musu ba zo escroquer bato se déplorer comme akeno oyamba mutu moko boye et après retomber comme yela yo mutu wana tala kutu na pesa ki boye poisa la boye loko nga sali monter et lelo voilà ce qu'on a bateau baza ko réclamer bateau tam musu ba mona kakeno ba otu ba ma aventurier tout le monde all les cas aventurier ce qu'on a yo ko yebisa la bateau wana nini oui na ngai eloko ko bela bateau wana el bosso ezani el bosso chaque kenda place moko bo mettre ou de mettre mo kenda ça ça na o simbati non faut otala non olanda ba kondi surtout pe makambo ba ngolo bela po mo so kende ba bandi musala na ye na suka abangi na yatiki musala ezala musu pe on ça luka solution we have to exemple que okiluka tuti makambo ya 6 yo te ngaza pour ça 6 ya ba beta ba pour ça 6 ba beta na ba beta beta ba te yo ko 6 makambo foot essa neza uko simba uti uko simba ni so uzima kama bolingo uti la posa unalinga mwasi sasa ni mobali bani sinto bakasa ki mwasi yo mobali mais non ngudo linga mwasi na ngudo linga mwasi aborda me mwasi osiko neza ni mwasi ba basali ba makambo nyoso tu wana eske ozala réalité basala makambo oyo yozala ngo déjà yango basala nini kaka ba kisina oyo yozala ngo déjà c'est tout aussi résultat makambo na yo. Merci beaucoup de vous continuer à mettre au fond la parenthèse mususu au état la culture na biso côté la partie c'est mission mboka na biso ko bazo évoluer et entre autres Fally Ipupa Ferregola ba héritier Watanabe ba Bina Filé et ba Wazekwa ba Koffi Olomide Ranson JB Piana et ba tomé ba ça ba partie c'est mission belé na mboka na biso côté la pena boita qui yo maître spirituel sur fan de hôtel aux hôtels la pena nani pena a percé ma casse sur le plan niveau spiritualité est un peu plus élevé par rapport à les autres au yo au fond d'hôtel na ba mutu au moni na ko bandenge même mutu azani makambo hôtel ya spiritualité tazana na connaissance la spiritualité ce que bazi ba mesenyo surtout oyo ya RDC ba mboka na biso ba telemi wana mutu mo avole ka bangoza Fally Ipupa Fally Ipupa ole ka presque tout le monde na ndeni Fally Ipupa papa ngana les Fally Ipupa même si aucun na nini na nini chenini ya utobi bimsa kala mingi bloqué 4 jours déjà déjà ba combien de minutes il faut utala déjà vitesse ya moto moni étoile ya moto bakanga ngoti donc bakanga ngoti moto so déjà brûlé déjà sili ata bo sali ndengini okindi osoma boye rien étoile ya moto bakanga ngoti Fally ndenga sandi ngwana auti aussi ate aussi la neza ti ora okufa bo mona ke asili c'est-à-dire aussi la Fally ti okufa oui Fally ndenga percer tout oyo moni ke oui tout oyo wa musicien nyos oyo mona kati ya ko moto représenter wazo représenter ko mona biso eza Fally wana na nini ni bani artiste na bango e côté ba spiritualité ye azali kunina ko na bango soto Fally Ipupa li kolo oui wana c'est l'histoire on fait mon dieu avec déjà aigle les années
les gens sont connus musique. Si. Oh, ils ont connus musique. C'est-à-dire succès fallait que mon Nzamba obenga. Oui, il y a un succès aussi là. Oui. Mon fallait Nzamba obenga. Pour l'instant fallait. Pas fallait on va comme on va ça on va Michael Jackson. OK. Oui, on va quoi, il y a Michael Jackson dans ça qui Michael Jackson va ça pour faire bani mais succès ça là bani les autres bêta ndé peut fallait ça. Ndé peut fallait ça. Parce que le lorsque comme on a moi côté monsieur ba tchake doute côté monsieur bazon di ma falité ba monsieur bazolo ba n'importe quoi sur l'artiste maintenant était que yo posa muto ta la race le pelo mot spirituel comme on a ndenge pe bazo azapela muto bazo combattre un peu fort quand on lobby ba olong n'était pour déjà si a déjà bar le polo so comme on a ndenge mo bitumbe parce que le 29 octobre ba wario tout basé partout à travers le monde baza déterminé pour fallait pour bazo affronter stade de martyrs le 29 octobre stratégie ni ni roloba na ba fanatique nyonso ya fallait pour oyo balingaka la bonne musique on peut pas soutenir fallait pour la stratégie pour la réussite le 29 octobre. Oui, réussite déjà et ça on déjà bien au moins ce qui monte déjà à roloba déjà ça signe na yemoko wa monte déjà ça c'est déjà les abos na tala na tala pe ba ni le mission de sala ba ni nyonso na tala ni na lobiki ala servi ako bon c'est pas défaut moko oyo ya moya partir ba conseil c'est bêta manani na style de max. Les gens pourraient mettre au talent de rebelle, c'est comme Moutier Moko, à la conscience naïe, à l'obéir mot. Ce qu'il faut oser là, tout c'est là, il y a bien ça télémé. Mais si vous, le stade, on a pu se rappeler pendant que vous êtes côté de nous, on a lobby, non? Il y a sur la chef coutumier, il y a possession à ma bélé. Possession à ma bélé, sur le lobby, non? Le chef coutumier c'est le plan spirituel, il fallait pas passer à la piaka. C'est un homme qui yo suis contre que le lobby, il fallait se gâter les mêlés. Attention, chef coutumier, chef coutumier, spiritualité. Chef coutumier, bakolo mabele. Bakolo mabele. Ah. Elle me soyo boy ba kolo mabele to zebika la nzambe ya sali kona c'est tout. Mutu nyo sasa ngala banga mutu na hotel ndinga spiritualité ota makambo hotel spiritual na banga mutu. Spiritualité ko sala na ko peso exemple. Yo nde uza bozo la osala biso mbali uza ba mettre. So je vous to sala ni spiritualité ka to ba. Uza ba chef coutumier ba mettre ba nyo tout to tira de la spiritualité. Yo ko za makasi na osala so de problème tel bolimo. Na osala makasi so de problème oyo etali ko bikisa malade. Même to ngine ba pasteur ba pasteur mso za ke azana makasi ya kusala nini ya kutea mtu pa bonga na mutema so azange azama makasi na kusala mtu délivrance ande mwana banga na spiritualité kuna spiritualité mtu alika na spiritualité azati oui to ka ça compléter ka c'est tout vraiment merci beaucoup maintenant sur lelo tozana el mystery ya fata qui na ebité nini o el mystery o sala pour batu ba comprendre que muto to Holanda ce bataille dans un gène un peu moins logique dans ma parce que nini ko tirer partout attention à moi que oui muto penation na pesimo makamna na côté na et rose un peu moins solution elle mystery fataki oui to consulter ka ba nini ba ancêtre aussi maintenant bouche au cas aussi bien partir avant oui ça pouvoir on est aux années voilà faut la tofu ko chona kati fandi sini tema e pomokili sala na maloba partir maloba na yo place nyoso oyo za mboka tu oyo za obanga te consulter maître elle histoire ya fataki oza solution na makambo ni soza na posa Élément.
tozobela bankoko bamiliba bancêtre tozobela bancêtre tozobela bancêtre tozobela bancêtre tozobela bancêtre tozobela bancêtre sur eza numéro nini. Oui, oyo eza kobelela bancêtre nde eza bokobela bancêtre eza bafotika makolo makolo mpo ozala communiqué na bapartie nanini bancêtre noto baancestral yango omonaka baeglise oyo église de noir ezaki mbangisi te baeglise de noir nyonso wana batikala makolo ngulu bakotaka mpona basala ni bozala en communication na bancêtre na yo. Oui, ezala nini c'est-à-dire na mapapa esimba mpo ngai déjà makulungulu déjà bato bayebi déjà makulungulu euta loin ngana bana olata sandale mokolo bana poto tout bakotizele ngala na château rouge wana bahonorable Arnaud de Waku motema bata mama Emerode badango kimpanga garçon Schengen Patrick Samba le médiateur garçon capable Monique Kasse Momo Kassil la présidente de toutes les femmes quinoises Grace Djunga de Paris la maman de Kylian Mbaye mokolo bakotizele ngala wana bapati les beaux garçons maniaques de Paris na kata château rouge wana badeleke lenga mutu na Israël a question de sandal Jésus-Christ a la mokolo la sandal siko osali déjà premier spectacle ya ko communiquer na ba ancêtre c'est-à-dire momo nous a makolungulu toujours na ndenga idéologie voilà maintenant siko lelo ko mona batu ba mona ka ba bloko isala mana ngo isa ba numéro bozo na bino ka ba numéro ya osala spectacle batu amoni bino mais ko sala la mutu likambo aza na mo besoin nde boko karate c'est ça le problème ko sala spectacle oui oza na numéro ya spectacle na sa spectacle pour na benga batu ba approcher na mettons mutu oyana musala et comme imami mami. Oui, pour la spectacle Tony numéro spectacle yango eza na bandeli yango eza ni miracle yango to mona na moi Jésus Christ ba pesa e mapa ba pesa e vino ba bongo lango nyoso na expini là c'est bani spectacle banda place ko spectacle bana na tango Jésus Christ. Oui, koloba ke biso de nosomba spectacle so ndenge ni wa rauti yango de kiemo yebi na za mettre kala baba mfanye pili unga na sala wana oyo sala ezalaga kolakisa mutu pour que nous soyons au lobby dans l'écran lobby ayo kanema au niveau ba mbuka mona buka ko yango fa mo eloko moko pona mutu azala nini nini normalement confessement mukie ya otanya ba approcher yo makambo ala na posa. Oui, eza nini moi siko mutu fa ça dit faut ça le logo moko et ça la ke mutu approcher yo ba mo la ke no oui au ça le logo mo numéro mo boya wa obi ba numéro aujourd'hui bien numéro c'est ça que nous sommes comme ça c'est combien de numéros exact pour pas mettre nous sous plus ba yaga et pas dans ngaba utaka kimba za bi ba yaga et pas dans ngaba na comme ça ba c'est ça somba ba numéro bazali ayega pas na waso bika numéro mo boy asala ba mo spectacle mo boy oui azali oui bazali na ba oui et loko c'est important que c'est là mutu musala mutu za solution makambo na yesu ya ngo loko c'est important basila la mutu musala na makambo mutu ayeleli yo parce que lelo batu komona ba ofanda ba mitu na mais ce que batu baki yesu na nzambe te nzambe opesa te surtout yaka na banzela batu mukili batu ya ba spiritualité nyonso nzamba permettre mo déjà nzamba permettre déjà tout nzamba permettre tout iloko nyonso nzamba permettre mo déjà c'est dire nzamba permettre nyonso so mutu oyape aye osala ma spiritualité nzamba pas nzamba permettre oui les nzela on nzamba permettre yo kino la solution surtout que zo malade que zo aujourd'hui qu'on nzela wana les nzamba permettre aux autres on a problème moko bozo dégager aux gens na pour ça que aux solution que zo la on nzela wana les nzambe asali a permettre yango na biso que binem tout que la bible pour na di basala mariage coutumier. OK parce que oui coutumier eza eloko pour tant que na l'état retourne est-ce que possible ça une famille la famille eza normal ta boké soit puis na église mais pasteur retourne est-ce que la famille ba zaki mbongo wana eza normal eza coutume eza ego style la te maintenant ce que na batu mususu ba ofanda ba otala bino oui osali musala osali numéro moko bango ba osala ke ba approcher est-ce que inconvénient eza te ya kino soki ba yepa na yo kene loko mo be songolo to pakala ça na mo peut-être la difficulté ça na posa sur la solution à travers you parce que c'est inconvénient ça te lobby to si malobi inconvénient ça te ils ont inconvénient mo otira ya on a vu que mokili ça maloba
oyo eza tobenga ancestral eza ni koconsulter bancêtre ya famille to baesprit ya famille na yo wana tokoconsulter à partir ya identité na yo wana tokoconsulter toke tokutani na bango tosololi na bango nde bakopesa ouverture po chaque eloko ezala na ouverture nango fo bango bapesa accord ndenge ezaka nakozala exemple ndenge nini avant olonga awa fo tovoyage fo futa visa eza be ndenge wana ke kolonga okoconsulter bancêtre ya famille po ofongola ouverture bakoyebi soki kosomaka biloko mike wana bacangwa biloko mike ofala nini opesa bango aza nzela na efonga avant mosala mpe ebanda balingaka nano fo kozolonga nano kofongola nano nzela osinga bancêtre na bafongola nzela makambo oyo oza nango mposa po ezala réalise. Ok, d'abord bandaka na consultation nano ya kosenga nzela na kote ya lignage pe ya bancêtre bakoko batali mpe étoile na yo ndenge eza nyonso tu wana batalaka étoile batali nzela ndenge bakoko no basengi apres savoir babandi mosala maintenant soso bakoko yango bancêtre baboyi na bango kopesa accès to baboyi kopesa siko nzela mpona moto wana oui na moto wana otala so baboyi kopesa accès to bakozi kopesa nzela bazalaka biloko na bango mosusu basengaka mpona sala nini kokitisa bango basali bafongola kaka ouverture wana bapesaka sukasuka mais ezalaka ne mosusu ezalaki okeba yango boke balobiki sava eza déjà ouvert ako banaya mosusu okende mpe babiki te fo ozala be fo osomba eloko tel biloko boye ofa bango banini baseremoni moke nde topesa ouverture ya kobanda mosala na ye maintenant merci beaucoup tokoma nazo pratiquement na suka ya traité parce que mon interview yo zeloko eumela te po epesa bato elengi bakota avec le temps bon banozwa ye na tumba TV officiel na direct ya matadi banotinda bavideo po bomona ndenge nini masolo eza kokende maintenant sikoyo lelo kotala bapaster mosusu mpe bakendela bandenge basima mabe bazwa banimero bapantacle kokoyisa bandimi na baeglise yango biso bakongole tolinga besika moko miracle esama na eglise wana tamso mona soko osali statistique to lobikino te tamso na 5 église so mon église mo esalaka mama na ba succès banini ba ndimi ba ya rebele ba miracle sala makuna tamso kozala 90 ezake bato balekala bandenga basima ba tamso mo 10% kaka no ba pasteur pena ya solo osa mama solo maintenant so na ba oyo ba pasteur wana oyo basalaka oyo ba miracle ebona boy est-ce que eza miracle vraiment ya nzambe to bakoma ko consulter pe bino ba maître ko pesa bango ba numéro ya kosala ba spectacle pour kobenga bandimi ba yebele na église. Oui, omoni makambo otali spiritualité mona na raboité mutu oso mona ba biloko ba mushwa watu ba mona on déjà na bakachi ba mushwa wana ote rubeta watu ote ni rubeta ni mushwa kekoya ote abimisilo nini nyama libumu ote oma bibisi milinga nyo feza ba spectacle oyo ba prophète oyo ba ya osomba pa na biso ba ya osomba ba limero bazali ba prophète belé bazali mais on a biki na kiyango yo ko biki biso ba komo linga mo na église te ozo sala plein nga foki rien omoni na bible nzambe aloba ebele ba boya na kombo na ngai mais ba ozala ngati ba kote ya pe ba kosala miracle bona pe miracle belé mais ngai na fuka mwana ye baba ngo ezate ya mona mais plus ba pasteur ngo belé ba tonda na limite wana o ba ya osoma ba numéro bazali ba tonda ya limite ba sai belé ndeti banani brava pasteur ba église ebele na limite tellement obika limite nyoso tu wa ba pasteur ebele ba limite wa bazamba ya basomba ba numéro bazali ebele bazo sala de ba plein de église na ba bazali ndeti nani entre autres ouais pourtant na oza tumba nga otanga ko ba pasteur wa ni nga obika ba pasteur baza ebele na limite wa ba ya basomba ba numéro pour bazo bandimi ba ya pa na bango mais est-ce que ba pasteur monsieur ya makiona c'est-à-dire ba makiona ezaki a coopérer tam sou miracle mo na mutu mo boye yo yaka bima boye ko sala boye so ba blo wana pe susu ezaka ka dia ko ya ko soma ba numéro pa na to ezaka ka makiona mo boye et tirer ka attention ya ba bato ya ndimpo ba ya kosambe ki waweza kotina pisoti ya makiona wana eza ba coopérer côté na bango moko ba coopérer na bango moko mais est-ce que pena ba osaka na makambo pena ta mushwa ko pour de peut-être mais repesa pe trop ne ba koma ba chanza pe méthode ya ba mushwa ndekeza la na pena souté so méthode ni ba chanza ko lelo o ba wa so ba numéro pa na bino mais tani o ba mo chanza ba numéro pa na biso oh ba bloque c'est belé on ba yo ba démonstration c'est belé on c'est démonstration miracle ça ka eloko moko démonstration c'est belé o ba ngo changer bao tuna tubanena ba banyamba ba changer ko ba mshwa ba changer ba mshwa
et comme sous-sauté familinga wani wo mutala iko wo mwa me wa beta familinga na nini na maboko wana pasteur o yena lo wa prophète zotla wa prophète ni wana o ngala wo comme tu yo boyebi ya on biki ya on na lobi ba bino wa tokenda na l'église non faut que la l'église o yo kokende faut que la rappeler pour prophète c'est du pasteur ni na ako imposer le maboko omoni mokili o mutu so ki ni passer o tia le boko mais yo ka sa o pesa o so de lumière so pesa o pundire yo so benda ba chance non so benda étoile pour baser belé ba benda ba étoile ba to ke sa yela mo pe baser belé ba prophète yango yango to biki botala ba l'église ko kende à part wana makambo o itali spiritualité même vous na délivrance au saliboué jamais ko bibana ndenga physique rien spiritualité sous la spiritualité et monde na rabouité OK on est tout monde na suzo no ngolo neti kuna na limité moko ya bimisaka ba ngolo na lokolo kaye côté spirituel comme bo bima physique non ba ina surnaturel wana ba ina surnaturel ba bisa surnaturel ti wana ba jésus place wana même faut que tozongi na tango ya Jésus Christ on sa miracle est-ce yo monde na Jésus Christ on bimisa ba banyam tout le monde vraiment tout le monde rara et de loko aza m'expia mapa na bambisi abongo na mai na vie c'est tout o ya ko bimisa mutu eloko na nzoto bona rien na tout le monde vraiment le lot va retenir nini na bato tout bazolando na tumba TV o bazabo papier à travers on va retenir nini et pas elle mystery ya Fataki oui bah oh il faut voir la mettre elle mystery Fataki bah on est sur zaï d'ici na place belé bokenda ozo ba solution té ngana zawana na rosunga bino na o Italie spiritualité au banga te ko contacter mettre elle mystery Fataki na plus de 143 85 385 40 75 plus 243 85 385 40 75 wana bozo mettre el mystery Fataki soki ozana pour ça ba problème belé ou peut sa identité na yo consultation eza ngo fait consultation eza mbongo te consultation eza fait to ko consulter total étoile non ngeza na makambo zo luka soki ko kendenge ni soki moni ki makambo ne ko simba te ko ki makambo ne ko simba te luka zela mususu. Maintenant, si tu commis tu connais côté pasteur, et bon côté artiste musicien, théâtre, journaliste, peu biso, confrère journaliste mususu, côté peu basima mabe, nani peut ça que non, au travail la payer. Ceux qui musicien moto mais théâtre tout journaliste mon. Oui, ça tumba. Oui, on dit makambo yo Italie spiritualité, oh nyoso ba la sala spiritualité, il y a une spiritualité et monde na rabouité. Oh nyonso ose ya musala jamais obimaneka po ta monde ati zotela bise jamais na obiba boye na tanga komba mutu asima mutu ampe on se na mota ba ba mosusu waza ba problème ba otiko ya c'était pour avec otanga la kombo na ya mo spiritualité to bomba ma surtout secret oui c'est ça bomba mutu secret to bomba ma surtout secret merci beaucoup to biso pratiquement na suka ya traité na biso et on va répéter sur numéro na yo na bato susu tam susu bazu bien des numéros na yo pour ba oui pour na reçoit mettre elle mystery ya Fataki l'homme de pesa makambo zo makambo na plus 243 85 385 40 75 plus 243 85 385 40 75 siko lelo tam sumu tana pour ça o azata musu na kinao et puis na bana pote belé ou ba outi ba papier à travers moi ba yaki pe moi vacances monsieur supeza qui asa sur place siège na yo o ba ko ko joyeux peut-être ba kuta na yo vraiment live boye et ko za ba ko zo wapi oui siège na ngaza na Congo central précisément na Matadi on zo na Matadi on so Matadi numéro ya na PC comme penalty place central les allées to sala o yo za na mais tant que ce déplacement et puis ça moi kokoso soit ça na posa ki yo yakin na kini soko yé souvent aux la wapi et c'est que siège ba ko reconnaître to ba ko zo facilement oui to là on sala o to yela ka ma sala o eza sala mo etele grave to pour sala o eza benem ya makasi mingi faut ta volonté tant que solution comme faut ta volonté o ya Congo central o futa billet za problème to ko futa billet o yo Congo central ba sala le musala o mo résultat na yo o zongi
oui siège nanga eza yango na Congo central bango nzo tout foyer à Congo central ce que c'est que non mutu alogi que azana posa futela yo biye yo yakin que yo kina kinda awa te yende foyer ponga docteur aluka malade te malade aluka docteur malade aluka docteur mais kasi ko eza que yo zo la spiritualité ta mutu sous déplacement via ba occupation mo azana ngo net awa kin ana posa que non est-ce que ça moyen on a tin de la yo biye oyakini po ya kosela nga makambo oui wana frigo ekokoma mosusu wana na koya na nga mese ekoma mosusu ana kina na siège na mte kosala mosala na siège eza ndenge kuna soki oye koto wana soki koluwe place oyo tokosala kosala apart wana makambo ezaka ebele osokosola kaka me mimi soki alingi na yakini wana koluwe place oyo tokosala mosala na ye. Ok, merci beaucoup. Merci Nabatutu, Fisto Boko. Et merci Nabatutu. Vous êtes éparpillé à travers le monde. Vous avez toujours soutenir Zakari Mwamba. Vous êtes éparpillé à travers le monde. Vous comprenez que El Missouri Yafata, qui est maître spirituel, vous avez vraiment guide, ceux qui peuvent trouver un peu guide spirituel. Vous avez posé à Makambona yo et tout le temps. Vous avez posé à Moussou. Côté telle spiritualité, malade Ambassou, PC, au Makambou, Makamboué, à PC numéro 1 contact. Merci beaucoup et bon séjour à Kinshasa. Mohamed Moleka, le seigneur de la ville. Mohamed Moleka, le seigneur de la ville. Papa na Charity, papa na Elisabeth Moseka. Moleka, là où repose le cœur de Charity Moleka. Moi ça, pembe. Tous à la salamikolo. Mohamed Moleka, azosala ilo morobo surprise. Zakari Mwambalo moi kotambola na taxi, na ba moto, na ba wewa. Et le romo est système. Merci beaucoup. Nabatutu, merci. Na boss de boss et Pablo Kini dispatchante, les seuls et l'unique déclarant au Yakangilo au gouvernement ngolais sali confiance. Pablo Kini dispatchante, yotie conteneur na yo et il n'y a la Luanda. Ko sazarde te Luka déclarant moko. Oh ça sérieux plus que les mots sérieux elle-même. Pablo Kini dispatchante, merci. Na sénateur Yanzambe, merci na fondé Pipi de Lyon. Oh vous êtes toujours nous faut pour nous soutenir. Merci na boss de boss Yannick Nia Rombox. Yannick Nia l'homme qui détient les drapeaux. Na kata Souda Foa na très bientôt Yanakin. Merci beaucoup. Na Kacho Mongo. Balobi directeur à cabinet Kacho Mongo na zako lelo mabe. Trezege Muzala. Balobi Trezege Muzala les demi-dieux. Pourquoi pas mon ami et confrère Patuchi Nemu contrôler ma soeur nous a contrôler. Merci na boss Amédée Mukuse Yatalo. Balobi boss Amédée Mukuse Yatalo. Moi na poto ya tongo patron ya Flat Hotel. Bal de match on a venu Mayulu numéro 67 bis na commune ya Bumbwana. Maison Africa Sosola. Maison ya Bilokos, ya Biloko construction. Ils ont mis bon na croisement Mayulu na sosa na peso to kena commune ya Matete na quartier Baumbu. Côté boulangerie Noël, au moins la pharmacie qui m'a wana. Yo mwana Kisenso, mwana Matete, Olemba, on a posé sur ma kiss na pris assez, pharmacie qui m'a kuna na quartier Baumbu. Merci na tout pour soutenir derrière la caméra. C'était Fisto Boko, caméraman de guerre. Merci à Montréal, Lionel Chamala Lionel. Vraiment papa Ponte Guérison, papa Zaobé là vraiment abi kapena mbango po Moussa les autres c'est la biso tout ça là. Merci na batutu, merci na Fumu Nanga. Fumu Nanga, ou assistez Bisso, merci na batutu. Portez-vous bien, c'est parti.